mutu ya kwa envoûter ba binemi na biso bazate. Soki kindoki yango ezaka ya solo, comment ça se fait que ba président na bino nyonso tout ba ke ko fuka mais la Donald Trump. Donc ça dit que les Européens ils ont des puissances plus que les Africains. Hein? Ça dit que minde ba l'équipe biso na puissance. Kindoki na biso na ezala ngo ya muke ya kolena ka entre batu, hein? Na moi na tongo za pauvre mais na buto liaka misuni. Ça c'est quel genre d'envoûtement? Oh mbongo sukaka na butu. Na moi mbongo yakate. Et lokola bandoto, o lotike, oza mwasa mukondi, okendaka, oza ba boy 1 million de baboy na kati ya château, mais so la muki na tongo mbongo ali pesate. A dingwa kuko? Hein? Et lokola babiso oyo, na loti na gagné na loto, na ke ko meka na moi, 50 € na ngekei. Et souka nga na taba awa, na beta baje ya ko gratter mabe, na ke no beta 2 sur 4 ya tiercé mabe, 50 € ekei. Na regretter fe na kote la ngata aldi. Ah, bandeko. Donc bino kindoki na bino ezaka na butu. Na tonga maboke ezo kokota na Hollywood te. Maboke congolais, mutu asala kaka succès na film na Congo. Papa Wemba, la vie est belle. Kabibi, le reste wana bino nyonso tout. Oh Pomba Seno, oh famille Libota, oh Abakukwe, mutu azana succès libanda Congo azate. Bino tout mutu. Donc, ba kombo moko, bon, soit na kanabino pour rien. Mais à part Papa Wemba, mutu atika histoire. Que soko beti pe, ok na YouTube, ok pa ba mindele, okoki kota la film ya la vie est belle. Bino te, bino tout bato maboke, mutu abima libanda, bimisa libanda zate. Est-ce que soto bito benta ba star, toko beta bata maboke? Même na poto aboko quand même pas kene koluka mindele comme public. Bozo kokate. Boye na mboka ba mise kutu so ba beti concert hein. Il y a quand même des étrangers qui rentrent. Mais bino batama boke, bozo ya awa ba ibsanga ba ivoirien ni ba koti. Mutu nyonso ba no mise mbongo pa na bino, anobeta poto. Anokoti ça n'est grand chose te. Ndenge bokota kana bolekata 300 te. Mais ce qui va go ba ye, go mutu tu atala kabango. Mutu oya koma, bweba ke mutu a koma histoire famille yani notre famille ezakanine. Bloka ba ivoirien o. Pourtant ba ivoirien ba na français ma be. Biso to leki ma famille. Bwebi ke delta o koma ma famille atangate. Bino to bibisa biso ba Pomba Sen. Bwebi que Delta ou a comment ma famille, elle n'a pas été à l'école, elle ne savait ni lire ni écrire. Mais t'as la niveau et même ma famille. Ce qu'on continue à Hollywood, n'a pas Bobo Diouf baza. Ah, vraiment. Et à Mawe, n'a pas Bobo Diouf baza na Hollywood. Bino kaka, Pomba Sene, Bellevue, ce qui maîtresse y a écriture. Donc, écriture à Bellevue et Soukaka na Congo RDC. Écriture y a Bellevue et Soukaka na RDC. Et traverse à Kate. Bwebi ke na Hollywood, même Baladji baza na Hollywood. Banekobo komelanga, série à Ladji. Ladji ou a bala 2 femmes. Tonne, ce qui tonne, na Marie. Hein? Même bango bazali. Na Hollywood. Bino tout obo baka botanga. Botanga. Mais kaka ba français na bino wana. Boko kota Hollywood te. Ah, ta muto azobanga. Bellevue a joué na ma famille. Bellevue a joué na ma famille. Ou a sa qui apparition. Ce que zaki na Lingala. Bellevue a nga ko joué. Mais na Côte d'Ivoire, na Bellevue, na Elombe, ba jouate. Même moi, je pensais que Elombe, c'était vraiment le meilleur. Mais Moukobake, na ma famille, ils n'ont pas joué. Ils ont fait l'apparition. Bellevue, yekaka. Quelle la honte de ça. Français, nyon surtout, bobake, Bellevue, aza, Pomba na écriture. Tout le monde a ngote na ma famille. Ba jouate. Basala apparition. Ba jouate. Yo congolaise penza que moi si qui toko lokola yo Bellevue. Ok penza na Côte d'Ivoire. Ok ko jouer na ma famille ici ka baso baza bilongi bi gugu. O leki bango nyonso na na kitoko. Na ma famille jeune garçon malonga Kevin na bangwana malonga te.
Nastu malongate bango tu malongate Bellevue penza ozui kibomoto na yo oke kuna okangami bango baza na français ba village ezanga article ezanga complément ezanga conjugaison ya verbe mais boke kuna na elombe bokangami sko wapi bakisi yango bino bosimbaka wapi bakisi Bokomi ça si la pomba scène mais wapi film moko oyo si la joie si la mutubobi ke mama Olive yango na yesaka bino Olive na bino wana bokenda ko côtoyer ye asala na bino nini parce que atako ko traduire ba film na bino ekota Nollywood total rata ba phrase na ba test exacte Albolo bakeo amis babwake le mbasu po ba gagner nini amis oza problème à genou ou na problème à souffle parce que tu as du ventre OK beta balle genou ya arthrose et supportera ba bloc okola ba balle été il faut ça la natation il faut que piscine hein faut que ne piscine yo ke beta balle ozongi susu na ndaku oza na poto ozo sokola o glisser ndenge nini parce que na salle de bain ou na douche bataka toujours protection soko bimi libanda il y a toujours des tapis de bain yo ke ko glisser o glisser kaka na genou a problème et comme imbasu pourquoi vous voulez distraire le monde comme ça na ba âge na biso tozo mona malade fandi na genou wana tozo mona genou wana etondi mai il faut ba benda ngo bozo benga ngombasu mbasu soigna makaka na ba médecin traditionnel mais médecin traditionnel nindele si ba développer ngo ça n'existe pas makambo bokenda kosala même bango moko mindele à l'époque il se faisait soigner aussi. Il y avait aussi des sorcières. Il y avait aussi des gens ou des hommes, des femmes qui soignaient des gens traditionnellement. Mais aujourd'hui, ils ont développé. Potentiel développé. Bino na Congo kuna omona kakao clinique ngaliema ba pareil gata. Ozomona mutawuti infirmière na Congo ebinde basa la prise de santé. Mais c'est vous qui tuez les gens. Mais ça rabino na Congo bino tubobo makabatu. Ngana mona ba métier mususu na ba pito ya Congo na bi me yoza na age ko ma métier te yo komi métier ndenge nini yango mona bango so ba na poto bazo mona mine d'étoile aide-soignante ya poto akoko koma pe métier na Congo na Kidiba surtout ba aide-soignante na ba infirmière ro ba koto aka ba métier surtout ba infirmière ro bazaka proche ya ba métier ba infirmière en chef ce ka ke Congo na ba koki ko tie pe métier mboka te wana ba métier belé ba yakala bango formation na potote ba ebi ba pareil te donc au mona kaka ti lelo mutu bazoko opérer metala pota munene hein mboka bobimba kaka tozaka na kisi moko kinini ti lelo na comprendre kute bato ba voyage na Congo on a ke na Doliprane mboka da to ke na Doliprane ba yebi Doliprane te Doliprane ebi ba anticorps na bango te bazana ma microbe moko en infini microbe moko eleki ba microbe nyoso na mukili na tetu bato bafandaka na fulu ale soki bazwi microbe ba obenga ngombasu tala réflexion à bato mais bino ba bisusu bo voyage kati bino si bokenda pa ba chino ba bisi bino mbasu ezali donc mbasu des aka na Congo donc les Congolais sont capables ya kotindela mutu mbasu mais kuku dendo azana Rwanda wana mbasu akotindela ezala te hein kuku dendo azana bino wana azotro donc ti to fanda kabwe na este kuna bato mbasu bazate ya kotindela ba Rwandais mbasu bazate vous blaguez avec les gens donc mbasu na bino c'est entre biso donc mbasu ba Congolais ça ne marche que quand tu envoies chez un Congolais mais ce qu'on tindeli mungunda mbasu ko makate et kangama na mupepe hein donc ngana fandi awa nazo mona mutu likolo vimbiye soki bobenga ka rétention d'eau hein ba infirmière soki boza awa ngana bi makam na binote hein ale ngana ke benga ngombasu amisa kenda Kinshasa propriété malonga te et na bato belé bakenda kin akele na kikole yo fanda na mboka o microbe eza na respect ya montu microbe apote senga permission avec kota mutu na nzoto ezo senga yo mama Congo s'il te plaît je peux venir me réfugier chez toi il fait froid dehors j'ai envie de rentrer dans ton corps
Sokolobi, non, je ne veux pas. Microbe pas qu'on respecte. Mais na Congo, microbe respecte ka monokote, respecte ka zolote, respecte ka nasete. Si lelo na Congo, so ke na suka kingasa ni kuna, il y a des jeunes filles qui font caca dans les toilettes, coup direct. Asili pe azuka ka mayezo bimape malonga te ya kosokola nzoto kutu ezate bo ya kosokola nyei muta ucho sumba ale afadi na epete akeko pesa bana mbogo akeko sala ti akeko lamba fufu asali écartement obligation oblige de ses jambes tout l'odeur ça sort là-bas oya uchi na toilette ya coup direct apandi makolo po lamba fufu solo nyonso tu ya fufu ya sa makolo koti na fufu vous mangez les microbes vous consommez les microbes, vous dormez dans les microbes, vous partagez les microbes entre vous. Allez, soko moni, bazo lamba mbisi, na kinkola salite, yo uchi poto ke kolia mbisi na kinkole, osali pe vidéo. Ah, na kenanga. Osali pe vidéo, kini gu, tango kozonga na mboka mundele, microbe betio. Po ekobeto na Congo te, oza na territoire na bango. Ekobeto tango ozonga, po microbe ya Congo, nane voya ezwaka avion te. Bien bokasi mindele baba zoba, mindele ti bozwaka avion, bo mati, bo moni fraîcheur wana boyokaka malili wana boyokaka na avion, mindele bangoye bisa bisote, ba bomaka microbe ya aéroport ya njili. Dites amen. Ba bomaka biso microbe, mais ils peuvent pas nous le dire. Ba koye bisa bisote. Ba boka biso milinga moko ba se désinfecter bango na bango ba bita batoyo ba uti ko lia ba soso o ese périment ba uti ko mela masanga na yoza mwana poto ke komea obinga kutu biloko bobenga luxe na Congo. Moi je rigole hein. Moi je rigole na ba biloko na bino Congo wane Congo luxe ezanine hôtel à Bedachou c'est que bino bo voyage raté hein. Amiso kenda Congo, ofanda mino na balabala, bofanda balabala bozo mela ba bien, biso awa memba nzinza poto bazana respect, bazana santé kitoko po baliaka kitoko, nzinza Congo uchi na toilette, po awa nzinza poto kotema na toilette nini. Bino bana ba sumbi na ba po botemisi na mapangu ba po elandani o nya pulu o nya pondu o nya madesu o nya matembele o mona okenda lopangu moko ba po penza dire bana ba obima classe tala suka na mboka ale okemela masanga na toilette moko suba na salite mibale bele bakenda kini ba ko pesa basi ba affection ya te ke po lala kina mwasi mona kini eza sika kende ko suba. Et ce que kende ko suba biso coupe même ba terrain na biso ezaka propre parce que ba terrain na biso eza libanda mais tant que ça la ba terrain libanda na tongo na 5 heures eza na ba jet d'eau automatique et bima na ba parc wana na ba terrain wana et sokoli yango na kini na ngako tshila bino biloko na sokola mukili mboka bobimbezwa kaka entretien une façon boyambi pape. Vous parlez de quoi amisi kende na sécurité sociale na yo kendo sala ba examen na yo kanyo tezate nandera mabete je n'ai rien contre toi amisi mais oza muta poto okoki koyela biso te ke la die so ba bwa ke lombasu oza intéressant te pour ba bwa ke lombasu si c'est pas malongo eza na ngote amisi toyebi ba tenue nyonso to lataka toyebi ba maquillage na rouge à lèvres tchaka toyebi ba perruque na yo soki osali eloko on s'attend déjà à tout ce que oh ne so sala na meta toyebi oh ne so sala na ba il y a quoi d'extra oyo esobe akobwa ke lombasu donc esobe aza puissant dans le monde des ténèbres esobe boyebi te ke ngana minto na rando na directrice na biso bokwa ko def sanga mbaso angote donc bino ba mbasu na bino ata ba patron na biso na misala to na ba problème na bango moi to bwa ke la bango ezate yango mbaso ngo utana ekolo nini ponga na mu Congo 100% ngana mutadu mundibu maman en tout cas ce qui kindokeza pa na biso c'est que ça kindokia moins cher pour na minute on a pouvoir ba Congo baza mingi te c'est que kindokia mo ya bino on a tenaki ko lukanganga moko na ba Congo dingwaku biso mo bazo piller biso na boma bazo piller biso na matadi donc kindokia ngo ya o bino bokenda ko luka et pas ba Congo ba pesa bala na bango te
Donc yo le moins Kinshasa, ok qu'on soit soi-disant kisi na ba Congo. Biso moko ba na ba Congo tozo souffrir. Yango aucun genre de ba kisi boza nango. Ba kisi ango na butu. Ata loto to ko gagner te hein? Hein? Ami si pardon. Ce qui yom to yaki na réseaux sociaux. Obi bino boye basika boleka ke. Quand vous avez des choses comme ça, vous triez les personnes chez qui monter. Pour baby que batouana bazape baki zoba kokote la bagé nabino. Il faut prier d'ingwa. Vous savez combien de générations les Africains ils font que prier plus que les Blancs, mais nous sommes dépouillés jusqu'aujourd'hui, hein? Bon pona kabato ouais, bon pona zoba. Ponde tinga amis yako mata. Yako mata o explique nga moi si ni na ngwa yebisa ki yo ke yo ba boite lo mbasu e banda ki ndenge nini yo la obi que vous blaguez hein. En tout cas ceux qui en Afrique il y a des sorciers hein, il n'existe pas. L'homme blanc est venu tout prendre. L'homme blanc il a tout arraché en Afrique. L'Afrique aujourd'hui dépend de l'homme blanc. Même quand vous voyez nos charlots, nos représentants, nos soi-disant présidents de la République, de tous les pays noirs africains confondus, c'est tous des Dupont de Tétin. Regardez-les chez Trump là-bas. On dirait des petits gamins, on dirait des esclaves devant leur maître. Wapi qui sango? Ah, bon comme ça, biso sou bakizeng. Donc vous venez avec des conneries, il y a Congo RDC, il y a Kinshasa, bumbola tsabiso batapoto. Amisi, okolekaka pa batlamno bouta Kinshasa. Chez moi, il n'y a pas de mbasu. Aux âmes malades na genou, tu n'as plus de cartilage. Quand ça gonfle comme ça veut dire que ba cartilage, ba graissement wana y a deux mikou wana et banda ko ningana. Obeti na ngobale, kene ko passer Irem. Kene ko passer Irem. Il n'y a pas de mbasu. Ba succès na bino pe zanga mbongo. Pour na minute soto bi ke bon Nicolesa Kovimba, verse-toi un salaire avec tout ce que tu as récolté. Nabagag nayo, il n'y en a pas. Ozanangote. Bino tout bozaka bongo. Bastard, avec des voyages. Mais quand il y a un problème, vous ne sortez pas l'argent. Bino tout bozaka nde moko. Hein? Bino tout bozaka nde moko. Nengana na makam nanga ya J3 awa. Mponga non na tiki makamba J3 te. Naza susu na dossier ka ya J3. Bo limbisa ngai bande ko bosa matanga. Mais ça dossier ya ki na réseaux sociaux. Mais ta sika bo meminga. Na misi. Donc plus comme ici bata poto ba esclave na bino ba cagnotte. Bande ko boko mona ka ba ko sengela misi cagnotte. Bon comme ba esclave na bango ya réseaux sociaux, ils veulent jouer aux stars, ils veulent jouer aux gens qui ont de l'argent. Mais dès qu'il y a un souci, c'est vous qui sortez l'argent de vos poches. Oh, tinda 1 euro. Oh, tinda 2 euros. Ah! Swahili, gros bisous. Amis, ici, il n'y a pas de mbasu. Le mbasu, ça n'existe pas. Le mot que vous appelez mbasu au Congo, et ça va microbes, pas na bokoko. Parce que les bokoko eux-mêmes, ils ont des microbes. Bamboke c'est béba. Bamboka cannabis, ça rend sous et ça sous babiloko bio na bio, ça n'existe plus. Ngana si na mona batu ba ya soi disons na bambasu na bino ba soigner bango awa. Et ça ba microbes. Bako perfuser yo, bake ko sala o ba nettoyement ba pesi bino ba antibiotique, mboka mobimba bozanga antibiotique. Bino mona sika ba pharmacie wana sika bosomba ba kisi na bino. Bomona ngo propre. Est-ce que ba kisi on les a bien conservés? Vous habitez dans un pays chaud. OK na pharmacie boke zanga frigo, ezanga nango fraîcheur. Pharmacie sika tabakisi mususu esenga fraîcheur. Même nous quand on va chez les médecins, il y a des températures pour conserver les bakisi. Mboka mobimba n'importe qui a fait la pharmacie na quoi sans diplôme. Pharmacie comme quoi ligablo. C'est normal bino boko belle ba sorte et tout. Mboka mbata mutabimi bouton ya nini ata puberté moi mobala bimi ba bouton ba boake linga nini. Ba boake linga soki mpese. Bozanga kama kambute.
varicelle na Congo comme un pèse ba boakeli mutu. Mais awa mundela zo benga varicelle, c'est tout à fait normal. Varicelle na Congo comme ozo gratter comme ba ko sali sanga exemple pèse. Ale bozu ba mama batu ba mama na ba sesa ba mpèse bo comme ça bango oh bokoko oh kindoki ah na varicelle. Oui, les amboka fondateur. Oui, Congo, les amboka traumatisme. Les amboka mboye se développer té. Parce que vous êtes tellement bloqués dans vos têtes. Les comme quelqu'un sorcellerie. Pendant que vous vivez avec des sorcelleries, na ba pasteur na bino ba clica bino ba sorcier na mutu. L'homme blanc avance. L'homme blanc il vient en Afrique. Il prend nos ressources, il vient se développer ici. Il vient en Afrique, il prend nos ressources, il vient se développer. Binoka banda bofandaki, bengana bandoki, benga bandoki. Tous les jours, banda ko chasser. Surtout bato bozan église à Kuku Dendo. Banda, nga kutuko, so na koti makamba pasteur Kuku Dendo koko zangate, na mwasi na choko. O sepeli o chikali, o sepelite, okena yo. Pour nga so na koti mamba pasteur Kuku Dendo pe ya biso ya RDC. Kuku Dendo ya Rwanda te. Kuku Dendo ya RDC, ya précisément ya awa ya Paris, à Koko Zangate. C'est comme ça. Banda ko benga na bandoki. Banda to bot avant to botama. Si le bandoki wana. Bakenda kate. Ba mité à mabe. Donc non mon comme ça biso ba zoba, ba bourrique. Donc ti na poto to mona bandoki. Mundela zomona la vie en rose, biso kaka mwindo na mwindo. Elamba mwindo za susi na matanga te. Elamba mwindo koma couleur moko basique, neutre, luxe. Omona muto ke soirée beti robe kitoko bamsu ba repassa ba robe na bangote. Mais ba robe msu peneza ka bien. Mais mutu so mona bimi abeti robe bimi kwa famille Adams parce que za ki repassé te. Mais bamsu so mona penda robe kitoko e simbi. Pour qui pa rapé. Ah, Matalana News. Gros bisous ici Kozali, Babi Kiboko Chou, meilleure page. Lido. Bozawapi. Rando vérité moana. Voilà les meilleures pages sur TikTok. Ah, Papa Franck. Papa Franck, tika nan, tika. Obinga na comprendre ete niveau boinga bo comme ça biso tout bazoba. Hein? Yango médecine na biso eko bongande nini si vous êtes toujours focalisé par des démons. Hein? Vous êtes toujours focalisé. Moutazo Bella, au lieu d'aller à l'hôpital tout de suite, vous passez par les pasteurs. Oh, pasteur Sambela. C'est pour ça que vous mourrez. Déjà na Congo kokufa la bino za nango batan na binote. C'est vous-même bomi bomaka. Ba pasteur bazana bi bango ba dingwaku, ba miyibi. Hein? Pasteur yemoko azo kufa. Pasteur yemoko azo sambela mwasi azo bikate. Mais yo zo bela oke koluka pasteur olokende. Et puis vous partez dans les ba hôpitaux moko ozotala o ba médecin ba signer na bango serment yako sauver binote. Ba hôpital mobimba ti lelo na Congo. Donc, ozomona soki mbongo ezate mutu moyeba soigner ezate. L'État n'arrive à rien faire. Tant toi quand lobela l'État ngo awa, vous nous insultez. Toso la kanyon so poto bongisa. Oh yaka na kinite, yo mtu yaka kosala bwe, na na kini nde nini. Mboka bongo. Mboka obilo mo boza kuna bo s'en sortir te. To pesa bino ba stratégie o to zo pa ba mindele. Po bino mtu bo chikali kuna bo bunda. Mais bo lingi na bino te. Boza batu mo kutu soki tu lomba ou tu États-Unis à Zongi. Il faut pas même banga pour dire que c'est un grand chef. Yem tu as penza Fachi Beto. Mais t'as denga ke moi na so soit pour les limbula. Libosa Trump. Trump a conduit bango nyoso. Sans exception. N'enlevez pas, ne rajoutez pas. Babimi penza bana so ba pour les limbula. Ah, c'est que ngana préféré na Kindo Kamundele. Na préféré Kindoka Mundele. Donc pour conclure, Amisi, Dodokolo, Zonga lisusu na réseau, Longola nanu e sobe. Na buzoba no oye nangoana.
kende na kini zela mkoloko voyager ok beta masolo mbasu na kini ah toi na poto mbasu n'existe pas awa mbasu si tu pars na hôpital kasi kende na kini ba ke soigner oti babi mbasu ba soigner ngo kaka na bokoko ah pe na poto mutasala bokoko azate futa billet kende na mbongo nyonso tu oyo récolter na bagagi na yo kende ko soigner ngo kota bandundu ukuta ba Congo kende ko soigner parce que pour na biso yo kuteza microbe te yo eza pe mbasu te parce que ça n'existe pas yo eza na problème ya arthrose na genou wana et ça gravé et vimbi po okweyaki. Il n'y a pas de sorcier, il n'y a pas de sorcière na makamna yo. Bino tunde boza na maboke, mutu azan doki azate po mutu moko azan meilleur que bino azate. Mutu akobima meilleur na maboke, eza mutu akoteka maboke na ba pays mususu. Eza mutu ako voyager to moni penda ke maboke tekami. Mutu moko azan meilleur na bino tu azate. Mutu moka kokotela moninga kisi azate. Oh, pomba na écriture, oh, pomba na scénité. On voit quelqu'un où aza meilleur quand la personne arrive à vendre art na ye na étranger, na ba étranger. Au moins de ba musicien ba bimaka, ba kena ba mboka mususu. Il n'y a pas que des Congolais qui participent, il y a aussi tout pays, toute nationalité confondue. C'est ça qu'on appelle. Et alors que ba américain, so ba sali succès na kati États-Unis. Bandi ko conquérir bamboka ba ye Europe bandi ko tambola tout ça et tout c'est comme ça mais bino non mutu mo ateki art na biso azate mutu mo ateki théâtre na biso azate ba mikolo kutu na époque na bango na époque ba mama na biso bomengo ba mama na biso nyoso to o ba kufa na ba papa na biso ba kufa il y avait pas ba réseaux sociaux mais vous êtes arrivé à un moment où tout est facile. La communication est facile. Vous avez YouTube, vous avez Facebook, vous avez TikTok. Vous pouvez vendre vos talents ailleurs. Mettez, bokangamika na RDC, ngana leki oyo, ngana leki oyo, ngana leki oyo. Mboka mobimba nanu na mona te bio na bino batamaboke, mais bokoma ba fanatique ya baninga na bino batamaboke. Nanu na mona te ke Will Smith, yemoko acteur, yemoko danger. Ako ma fanatique ya nakobenga nani tato o asalaka soki flic un flic na New York Eddie Murphy nanu na monate na mona ngoka pa na bino si la bandi ba abandi awa biso to mona sila belfi ba bandi awa mais bango mi balé ba komi ba élément na bino ça dit que on jouait pas sila te ozalakate on jouait pas belfi te tala niveau o bino no subosili. Tala niveau. C'est dit jamais vu. Et là, on a comme on a mtoko la Gabriel. Abanda succès pratiquement en même temps que Sila. Tozo tala bango na Njonjing. Lelo Gabriel a comme mouka la Sila. C'est dit jamais vu. Nandenga mabete nga kofandi ya bino batama bokete. Nga koba makam na binote. Au moins napenda mama top ya mama mukolo. Mais afandi aye kolobela baninga na eba artiste comme yé. Je n'ai jamais vu ça. Donc, à aucun moment, je pose la question que Arnabiso et Kewapi. Arnabiso et Kewapi. Bozo boma théâtre en faisant la guerre entre vous. Mbala liboso na mona batu basala ka même musala. Boza na bino ba musicien te mais boza batu maboke. Musicien kuta kokosa la groupe na ye. Oh, akangisi ne muninga mususu kan ennemi. Mais bino film esengaka ke oya koko jouer scène oya koko jouer scène bokoma binemi are kufa na Congo mutu moko akotisita bokotoye pe ba première dame kaka lokoso ba sac à fufu na ba sac na ba super ya $100 donc esengo na bino ka soki bokei boke kinga kati bakabe bino li puta ba pesi no ba enveloppe oli bolo batake mama sunga biso développer biso makambuto salaka mutu moko azana mayela ko sala ngwa zate bastar moko bozanga mutu na makolo ba aida bazwa abazo tambola partout bino si bo mona star ya mboka moko boy aye Paris a komi na ye ke
Ale Thompson awa esika pulu pulu ekobela bino encore nde bosa sangisa kasi ba pulu pulu wana bobimisa ngo aba toilette bien so bozwi nango avion bokiti nango na aéroport Anjili bokoma kuna o batapoto babwake biso mbaso po boza bilia bimela tala bastar mobimba bastar bozo fanda bisika non approprié na ba titre na bino mais biso to monaka ba star bazo uta ba États-Unis ba mboka mususu bazo loger bango zo mona ba star bazanga ba obike franchement vous blaguez avec le mot star hein? Vous blaguez hein? Ba star bozo kota bozo yana ba visa o bazo zula bino bozo kita ba aéroport ya Charles de Gaulle incognito bino boza surpenda jamais de brousse à kita penza na aéroport à Charles de Gaulle mais ekoloba mona ba BFM bozona bambongo boli bwesa ta maman olive ngo ako futela bino tambongo ba yamba bino ta na 6 ata na la 6 ti lelo même oya fandaka même kuku dendo oya Belgique awa azo kokoke no ko fréquenter ka ba jamais de brousité Ansiluzolo yem ta mona kara donc yeso ki ba musicien ba sali likambute azanga sujet Ansiluzolo koma soki likambo ba musicien bimite donc inspiration Ansiluzolo et koma kaka ba musicien soki ba musicien bazui moi conflit o Kofi Mbiliabel ya ye na nini donc inspiration ekima mais bando ya poto lukata chiomoko oko tata Marrakech oko tata ata association po yoza humoriste soi-disant mbali boso na mona humoriste koma kosangana na chroniqueur pour asala biloko pour atalama il faut chroniqueur donc deux carrières différentes oyo chroniqueur oyo humoriste qu'est-ce qu'ils ont à faire ensemble il y a rien à faire ensemble donc humoriste mobimba comme ça chroniqueur biseka seka so likambe bini ba ko boka ba jeton na biseka seka wana de art oh Ansiluzolo la salaka pona bino za art pona bino za art yangwana banda ba ya poto kaka babanda kino liboso na envoyer des lions tapoter ata mutu moko luki connaissance ya humoriste a potote to mona kutu ba artiste na biso ba sa ba featuring ba fali bazo luka po musique na biso ekende elinga mapa batu bazo ke luka ba featuring ba fere bazo kende bazata na kati ya album na bango bazata na banzembo o ba beta ba featuring po pousser ba ekolo mususu c'est comme ça qu'on fait soko lingo yebana kende ko s'associer mais banda baya ezala Ansiluzolo ezala Duchesse ezala yo Amisi ezala bino nyoso bochikala awa ata mutu moko te akeko lukata akotata ekiri ya ba Marrakech wana ya ba jamais de brousse ata mutu moko aluka kite ata mutu moko te siko bo kende wapi même poto ngo bozo luka ke boya poto biso kanisa ke so boye poto vous allez faire la différence boko teka art boko teka théâtre na biso nous on a pensé ça biso to ebete ke so boye poto bo bandozo ba chroniqueur bo comme ça bango ba associé na ba collaborateur na bino to ebaki teke so boye poto ba inspiration na bino eko sila. Et comme kaka o musicien bazana guerre bino boye moi je savais pas o mususu sai mutu azaki pomba pe na makambu ya kosekisa sai comme na chroniqueur so kaka likambu ya fali fere ya yo pesa avis na e sai il ne donne jamais son avis quand il s'agit de maboke quand il s'agit ya ba groupe na bango sai comme na e so likambu ya fere lui azana makasi yom toza comédien yaza artiste et musicien eza makambu ya ba chroniqueur mais ça azwaka temps balongoli na ndaku na ye akeko sa l'émission pour alobela fere et si bomona jamais de brousse ou papa na biso oyo nani bosunganga bandeko humoriste na biso oyo antiye oyo comme neza nani oyo antiya za na France awa et si bomona ba bengisi na TF1 ou na la 6 akelobela musicien akelo bela Johnny Hallyday akelo bela banan et si bomona quand on t'invite c'est pour parler de ton art toi so mu t'invité yo oza comédien c'est pour parler de ta comédie mais nyo solo bomona ngo normal que ça kepe na plateau
abandi ko juger ne peut faire. Donc ya tiki carrière na ye, atiki monde na bango ya comédie, atiki nde bazaka mikala ba mama di mama, nde bakenda ko landa na on dirait pas la babimi bazo bima ba uti